Voilà. Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, je m'en vais à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tous awana. Moko kaka. Réflexion, trop bandela. Réflexion, lumière Kamboul. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Mbote na batali pe balani nyonso ya réflexion na mokili mobimba. Na bengami na kombo ya Kambolo ngai ndeko na bino. Na ye na solo na bino par rapport ne na lakaki bino tokobeta bisolo ya parcours ya voyage na ngai. Route à London, Frankfurt, Allemagne, pe Angola, na Luanda. Comme il m'a solo auto solo na bino lelo, ezawana na kome expliquer par rapport à l'isolo nenge tambolaki, na nenge tokomaki na mboka ya Luanda. Merci. Ampepa kitoko makasi. La femme de la zone comme mon pépé en Afrique, maman a vraiment la zone au monde. J'étais à Pai. Au boulot, bataille de la sa réflexion. Aux aboulons na bino quoi. Pour l'explication, les autres qui na bino molo. Lelo eza lelo. Mbote na bataille pe bala nino sa réflexion. Tozo kende mobembo. Na cadre pe na kati kuna pe ya idéologie to chepe kaka musala pe na kati. Awa tozana Bear right, tunnel road east, then, after 90 meters, keep right. Keep right. Voilà. Comme voilà, les signes déjà là que c'est un mobembo déjà que l'email Kamboul présent sur le market digital, moi on a eu sa bombe d'identité. Azali kokende mobembo. Voilà. Tokuta na kalate. Awa tozali déjà na tableau. Awa zena bomana ngai. Parce que mon élève est na entrée à l'aéroport na biso ya monene. Comme na mozali fo, be itro on a ezala trop facile na ba bisusu. Tableau ya molo. Alors na ozela sikoyo. L'air na ngai gate efongama mpona nakende na avion comme awa wanaza na aéroport na biso na UK ifo on a dit kitro ekomemanga ti na Allemagne Frankfurt à la partie kuna tokozwa susu koma bakati image ndenge tokotamba na bino voilà ars kona olakisa bino ka bamaison bakomba bamaison oyo batamangala balingami kolata Nao batamangala na otala Congo Brazza, Congo Angola et Kinshasa. Beaucoup na mamba misana ba kombo ye. Misana saka ba mo saka ba mo plaisir. Mon komone le bosso bino moko bomona déjà. C'est Laurent. Oya mo bolinga ka. Awa ote komona Dior. Oya bino bolinga ka. Kuna na mapasi to Monique na pusana. Oya bino pega ka bolinga ka. Asi ba bosi pe ba mwana asi bolinga ka ya mwana. Voilà, on a laissé bien, on va dire qu'il faut voler. Voilà, parce que maman n'a pas. Parce que nous sommes volés là, nous sommes c'est ma vie. Maman n'a pas. Mon, elle est morte. On va voler na bombe. Louis Vuitton a bien, oui ça a bien plaisir. Olata, aussi, ça bon, la montée. Parce que on a la griffe, il est plein de mots. Mana sogo zo loko bon oyo dino ko ebi amo
kasekila pe biso kolata oyebi yango mpe kosamba pe biloko yango bagriffe bolingo babe ya mwana omoni yango ebongana nango tele mpona ngo ya mwana bongo bino boyebi yango veneta boyebi yango voilà yango nana olakisa bino bamaison bino boprefera kokende kosomba eza préférence ya moto na moto nde balobaka ke shwa na yo babuna eza bashwa na nga to bashwa na eza babuna nga vrai ezalaka bongo mais lokola nga mpe kutu baposa na nga ezalaka oyo emonanaka te nasi bomoni bakombo biso na biso tolataka bakombo mingi eza mpe na rayon te oyo bino obe bandeko misusu bapreferaka voilà na ndenge mabe te na ndenge ambiance kaka pe tovoyage toyokisa yango ambiance kotala bamaison voilà mais kolata ezala likambo sifi nzoto indimi voilà wana naza à London so na obeta sikoyo mamo german mamo kontoto banini na bila bakoko tobeta sikoyo tolongo uk tobeta sikoyo allemand pe allemand wana tobeti sikoyo London voilà kontokonta wana clairement bayo voilà ahora si tokomi na allemand Frankfurt allemand sikoyo tozokende na niveau sikoyo ya kochange avion mpona tozwa nzela tokende Angola eza Frankfurt allemand voilà toujours réflexion awa tookila à London comme allemand tozwa avion mosusu tobeti Luanda Angola mpona tokoyeba mpe biso ya misali ndenge ezokende kaka toujours nakomi na Frankfurt na Allemagne nasombaki 2000 ya marula na London soki osombi deja eloko na aéroport na kati bakanga ngo na bachasse moko boye avec facture tout complet mais na ndenge asitema ekaka nakomi Allemagne boye bacenga mopanzi balobi ke fo bafuye alors babendi yango bafuye yango oyo amarula nasombaki ezalaki na chasse oyo ezalaki ya London nde bakanga boye nde nakomi awa balongoli nga chasse na nga bafuye yango bakuta na machine ya marke ebele alors babeti ngai sikoyo oyo bango signe ya Schengen Europe de 12 na drapeau na bango bato oyo baya makambwa mpona nga natumbi mandefu bende na bule na nga te nayebi nakenda na pepele yango ezalaka malamu ozovoyage na bilo ozosomba batela bafacture avant babendo lere mpe ozanga pardon mpona orate vol na yo te bamoni mpe eloko te benda bafere na yo bendana voilà komi yango nakomi naozela babenga mpona kota na avion ya ndenge ya Luanda aéroport ya Frankfurt ya Allemagne nayebi te soki eleki ya biso na monene na Heathrow oyo tobenga Heathrow to oyo ya bango eleki mpona oyebiki na place bio towutaki na place tokende toye kochange mpo tozwa vol Angola mais na misika forme kozanga mpe otikali avion nkei mpona mama na mosika tobeti na bamakolo nasi ba 20 minutes obe 15 minutes oyo na koexagere te a 10 minutes obe 15 minutes tozwi bisi totamboli suka mwa 5 minutes totamboli su makoti toye kosi retrouver sikoya marque so oza mutu baretard bambango okozanga voilà comme naspira bien mondele mo alobaka eyaka avant 3 heures du temps ngai kutata 5 heures naoya na ngai nafandi kuna mpo nalandela makambo na ndenge propre conseil ya mwana oyo ezali apart ya Kambulu itame mokende zashega muzakini loin de l'aéroport mazakentora jata conosco no corpo voilà chaleur gase bandaye biso baleto kiti omoda kiti kuna mabele kwa makila nzoto ninga nesala ve bino baoyo kotika na ete na bino lokuta bima bamoya ndambu bokontinue yo toyoza vrai ete koto bon verran yake na banda ozobimakala te tokonka na 5h30 voilà toujours comme toujours leka migration après migration tokozala bage na biso ala mpe tobendani
mokili na ngai ezala libanda ezelanga yatambuza aqui na terra mãe, já chegamos aqui 5h30, então aqui estamos na fila, terminar aqui na imigração e vamos sair fora e ok, terra mãe, Angola, Luanda. Ndenge nalakaki ke na kosala démarche to ba parcours na ngai ya kolongwa London Allemagne ti na Angola. Alors ndenge tozali amo eza makasi na ndenge ya moke te. Avant nakota la journée na ngai ya voyage na ngai, voyage kouta Londres ezalaki kitoko makasi. Nakotaki nalakisile mikanda immigration na beki salle d'attente ndenge ezalaka kaka ntango toki tozwi vol automatique. Alors ekoli ya bino mpe soki mwa 1 heure du temps nga nasala ndeni namabeta histoire ngai nasalaka bamapa bongisi de babongisi nga da badamazi na bamapa na nga baloko na nga wana tellement je ekotaka te ma ekotaka te na memango deja na godo ya mokongo deja nde nakotana na salle d'attente na fandi anatanda bozozela bonkate yaka mwana ododadodaka mwa biloko na nga bao mpe balingaka mpe kosomba na kati ya aéroport mwa bakosomba biloko na bango ndenge ezala ngai na ingana naye na biloko na ngai naza na kuna tozelaka mwa 2 heures du temps tozwi vol ekomema biso ti na Frankfurt Allemagne. Alors na avion nde bokomata na likolo après 15 minutes ya avec fan de sédologie allez bapesa ye biso biscuit moko ya dimi ekonda na se ya marco mama na biscuit ya mokie na bido moko mai wana marque ofele la métier beaucoup Allemagne fan Allemagne je crois ba 3 heures ou 2 heures mais beaucoup monde à 3 heures 2 heures wana te pona nini lebo ba kota gauche l'accès mikanda de capo chamalo fongola kotisa kenda ekenda pena vitesse mais tellement d'aboza na temps osa na mino kombe normal. Alors ba malasi na ngai na chako babenga parfait ngana kota ngo déjà na bagodo na ya 23 kota na avion pona na kena sasa oyo ba meka wana na kati boyika bato avaja bayebi okoti kono kuzotono kondo te ba pilo zo pompe vimbisika na modelo oyo lingaka ale una piso na moni mokate bitinga bato umelaka na zisu godi na ngana fongoli na kandiso kodame buti butu demana ngame ko vaje na butu nga vola butu na zui vol nga na mati wana nazana esengo nazakina esengo sa ba video à part wana kuna zonga sima so botali nga bien koya na ngai na botali longi na nga bien na bien na mopel na tiso na mona na bien tentir na moni ça va. Alors les na moni pas mon tentir ça va mais les mona on le coach pour na moisa na ninga stema ya na ninga ya vacuum na nga botala ka ninga na kela moko pas ça te kotala bien mais dans cette vidéo musubu on a vraiment on le écoute pas on a tentir nengi et puis si c'est bon. Alors bande ko mususu watu nenga pona nino zima ndefe comme colero ndefe comme boy ba sabe ngo grand frère Marcelo ba chauffer ngai bande ko ngai atala cha tentir mo bien avant ngane ko cha tentir le même jour pour ngai na zongaji. Alors tentir wana babila na fona za ngo 40 minutes na zone bala mino ndeko so moninga couleur na ngai za wana eza marque ya bandeko na biso to bengaka bandundu peut-être c'est za bongo obe rouge ya babila rouge na kona bandenge moko babila grand frère Marcelo bandeko na cha tentir wana fona zina 40 minutes ibandiko swanga na marque moko blackity nazo mona mbebe kauki elongi komi rouge na hizo za rouge za couleur nini l'air na sisi na laver na kimba wa kata su tondezi su mota tondezi e chauffer ngambanga yo bomoni ba video na obeta bo couleur ngo za marque moko
Voilà. On est à l'ambiance, il faut habiter bien un ami comme ça la claire. Comme on conseille, on va tomber mini panga. On conseille de nous chaque mois vraiment na 40 minutes de je crois que sur maximum 30 ou 15 et ça la dépend soit qui n'a ninga danser alors et le kumenga pene soit rouge les la qui sous bakatanga sous comme sous et soit qui makasi mais ninga c'était mal choix exact pour le commander à moment faut la manger qui n'imona mais tellement pesé da contre faut la ça vidéo na bi mais senya faut la ça vidéo et on va continuer ça vidéo na ngai allez nakomi na mboka ya Luanda Allemagne na mato avion kuna sikoyo to umelaki 45 minutes pour na to lia dina pour to lia damazo ya motosiko pardon l'air nzala wana beti ngale banzala wana zo beta déjà bu naza déjà na lipa na ngasusu na kati ya bona bimisi bana na mso ba okema na nzala ngase na bimisi aki na dameli susu ya mona zo pesa conseil na bino watu voyage kana ba na ba volo et na ba 8 heures de temps ba 12 heures ba 10 heures et cause la bien bongisa lipa na yo tellement le mso kwa ni osimba te bongisi lipa no bien bongisi pe na préparer on peut la body na yo quand les anombe battre les canons propres comme ko supporter siko yo zila valeur pas de boika au karaté to mataki na avion pisa sous comme moi chocolat à sous na avion ya balma et calmer du esprit to ke na moti to umeli ba 2 heures de temps boye te 3 heures na butuana ba pisa sur damas ba bandaka na première classe ya ko servir biso bato to za na ngo so volo ngana yaki ba tsenga pena avant dernier kit ya avion place ngana zalaki na matipe kuna fana ngape poser butu pele kitoko to dame mais tellement na zaina mukate ata na maza ona sepela na ngana ngote temeza pe na kadra monga bien nga na senga biloko deux fois na si no bola na ngota na nenga na senga biloko voilà tout ça après 40 minutes on va benga na gredina basi biloko na mbongo na ngana sengi de kopu ya Apple, ya masa Apple, wali Apple juice. Sengi mi pale, escutada mais. Oye kubena kwanga na makaya. Mena kulionga como por antes, sari na makasi. Voilà. Na ba na mesi. Na bo video na senga bilipa. Kaba kisana asulipa mo ba biwa yana kwa vile. So asiko sebe ba tunyoso. Liana yoza mboga biena. Voilà. Comme na senga ka des fois, on est na kata biena ngata basite la kateta liba ngai na senga ni mwana. Alors na vile ngamera mingi ya apple ya pomme masan. Na ndo beti la mba de verre na bango na papa mapa na bango. Nazo dameti to fazi. Alors na tongo ils ont 3h45 na moki na broussi na boxi de geste mai na zone na kitwa na bi kalatewa so kaka ba 4 bando beta bato kuma ibele na lini ya kusukula monoko elongi ningi za kaba siku processus alors ngai déjà na moka na bomama ki déjà 4h15 juste pour la moka ki babaenda ko l'exercice wa pour la première classe biso ba 4h20 ou 15 tour na biso ba la senga susu deux fois deux donc tani 4h sikolo ici 4h ba biso les bana mukie na sengi su de ko ya ji na la mama na melaka oyo ya bon Apple juice elle salami apesinga ya orange moko na apple no bayango le de tomo etanisko 4 fois ba faire tout to dame ile bato wasada milongo wana nga deja na poser na esemwana na kiti pe na aéroport na biso 4 de février na ngana sala sikoyo nde nazo zela ba mali na ngai
bande ko na ngai avant ko na mutuna na tula na bandi kozela ba mal na ngai avion mobimba batu bakiti bazui ba god bazui ba mal bazui ba poussette bango tout basi oyanga emonani de première fois na courage ya ba video na ndeko sala ekata première fois eloko nini yango ba god na ba mal na ngeyete bagage na ngezati alors na kena ko déclarer na chambre mo kuna botala kaka place ba komepe voilà que lorsque comme bongi c'est l'eau peut pas ça déclarer na comme kuna na déclarer babi na ngate biloko na sotika na bana fanfo na pour na nini pour na bana mai nyonso biloko bibi totikala misato ndele moko ngai na indie moko babi tele zana batuni ngai na kati ya godi na yo zana mbongo na kati ya godi no zaba laptop zana ba téléphone zana nini zana ba liquide oza biloko na kati wana na moni sikoyo te so na bandi kokonga na kapona makambo déjà kopula mais na mini mbongo mpona balare ezala kuna bana mai bapesa yenga balare bandeko basi baye bapesa yenga mbongo na ya ngai moko avimbisaki alors epesa yaka mwa kilo moko très élevé oyo ke na ndenge ya mibeko avant mokata nango fozala na explication opesa alors ngai na mimaki yango n'habité ezala na ba laptop comment ba téléphone lo mongo na maîtriser na bon bon mais na mine mbongo peut très bien alors babi na mate faut que les gars mona perception email na yo na numéro phone to benga yo na biloko na yo oublier ba ko fongola en Allemagne balongola ba biloko ba mona mo suspect les yo ko zongo récupérer à partir kuna oublier bakotindela biso awa biso ne tokovérifie yango à partir de nazaki découragé mais makasi te mpona mwasi wana yambayanga na garçon wana bawanda fortfinga utiliza motele bosu te ezalaka nango esalaka nango peut être tika telefone bandi kokalminga esenga makima na bebe grand frère na nga na libanda kisalo te pa azali ingénieur architecte ya gaillard na famille na biso ezali ke mvumangi yaza danger alors les mtaye ko bakanga sikoyo na bengi vi balite moya ko dezate to sisi ma ona bango to bimi ya pesa ki email na ena téléphone na ena adresse na e ba baza na facilité à contacter pour na ko récupérer ba faire na bima boye na siso vous remarquer bilamba na voyage ki nango na fandi nango 4 jours et 3 jours lundi 4 jours pendant dimanche lundi mardi mercredi voilà 4 jours na elamba moko mais nazo laver na laver nanga na bandeli forme pour ba faire et tout et tigala na Allemagne alors grand frère pe encourager nga na PC merci qui salute pas ya yo mwana vient nanga propre aza vient nanga kati na bengi vient nanga kati moi vient nanga kati voilà au petit na yo quoi kambulu voilà et kenda kinde mwana ti ya zwinga na motuka kamwa découragement eskit so na beza kite le côté zaki ezalaki ya dimi pour les première fois abina ngate to kine mamo palete to kina na balete ndo biana mbisa za bola ngaka mbisa mai bola ngaki voilà ya bino ndeko yeyo artiste styliste modéliste créateur ndeko na bino yeyo na sina no expliquer bino voyage ne na zo sala alors non na komi na destination na ngai te grand frère ko zwa ngai aye nanga awa place wa bengo Kalumbu eza place oyo ke ba ko loba bisi basaleli yo bambisi no samai ba bambisi to marque to mai oyo kopona awa na Kalumbu ba pareta bien okodame kitoko okoka muziki ya mangala ya portugais ya ba américain tout auto eza international plaisir à makasi alors bande konana na pesa bino masolo par rapport à voyage na ngai na kiti lelo alors na ozela bagage na ngai na zeli na bimu mutasuka ne na zalaki na esa bino pe na avion ba tsenga kota suka alors na airport susu awa na bimu mutasuka ba bisinga ke gold na ngai to mali na ngato bagage na ngai etika na Allemagne
Frankfurt alingaka te bakota laptop obe telefone obe mbongo na kati ya God soki kaka batimbeli yango bakosere God wana. Alors God na ngai ekangami bayebisi ngai nakende mercredi mpona nakende kozwa yango siko nayebi te soko bakorepere nga bafone wana to ekozala boni komi voilà yango moni mpona koboma stress grand frère amemi ngai awa nalia mbisa mai ya lolenge ebele nakisa na esprit na moya mbola kitoko wapi na sibo omona ngai nde naongela. Alors voilà tozoki edame ava todame mpe tolakisa bino ka dama ndenge ezala kitoko. Voilà, bomoni pona tokolia mbisa mai mais tellement mokate elekaki na ma stress na bosani ko filmer na sala histoire par rapport biloko tosombaki na nde tozolela mona nde toona kosepela elekaki ka ndenge elekaki mais elekaki très bien. Tozwi nzela toyetinda Fabrice Munyanya encadré na koma na flati nazalaki napesa nga chambre nakotaki posé. Alors internet na futaki esalaka moko koso na bengi intervention na mboka ya France. Fabrice Munyanya le bogar na pesili Fabrice abio jemuke abengi antenne on va venir au bureau de monter va changer nga chambre. Papa na koma mbamo na longo na 6 na koma na 10 ba bongi chambre papa développement mo vitesse sinon te loin la vraiment respect service kitoko makasi. Alors na kotaki le na chika ka mutu na ngaka na kacha porte ko téléphone ma ngenge comme internet ma ele direct à la partie wana j'ai fait mwami na fanda ki wana ti tozeli mercredi oyo ezali Wednesday quarta feira grand frère binganga na grand maman na tongo wakikende na photo za dakona na 8h. Alors grand frère na ngai wazali architecte ya Gaïa na mboka ya Angola Kisalo Sébastien Tepa Vumangi oye abaki ke kozwa ngai na tongo ngana zana mokate na kamwa stress ka na oke wela nazo affaire mo nazo banga kaka ke bafongola na kati te pona na nenga no bakofongola na kati soko za explication ya kopesa pona mbongo to ko perdre la nyuso na zaki siko mutuna tutuna na réflexion na kubandela rasi pona bandeko batala kite o bazuita nkola na ngamuke mutuna na ngana tunaki nina kina biloko bato wana na ya ngai moko ba biloko ya share ba biloko mutuya tu ba nyonso ona koya na moze ki mutuya soki ke na perdre ka mona alman obe na za explication pesa pona mbongo wana bazwango obie na bongisa yango mutuna na ngai moto tuna na réflexion mais nani yango akufuta ngam tuna menu tuna kufuta to kolo biloko bakozwa perte to ko la perte katikati ya moze ki mutuna na ngai eza pena blague et déranger ngana mituna ki ngai moko soki ke biloko ebungaki ngana suka wapi ngana futa munga moko to bato kabla perte na bango to banga bango ti ngani mako na ngai te mutu na boto ya mbo na bungisa na kokosina bande ko na biso to raisonner malamu ya kopesa bato ba biloko ko bema bande ko na ngai mais tout le monde na mokilima boyoko les deux hommes ma biloko abato boyoka na kamalamu le bébé sa confiance makambo omemi biloko na motema malamu mais komi kuna ebungi omemi biloko na motema malamu ko kwa babotoli yango nani akufuta pona ngana bengi sa kote otikela na biloko na yeba ipete ekobunga obiba kobotola mo mesalami nani akufuta biloko yangwana comme merci à partir wana na nsi mercredi kokaki tokozwa God na ngabo talisi mona zakina oui batali pe balanda réflexion to bendi bagodango comme va faire wana 3 jours changer forme te mais na ndega ko laver et ça la bien comme kitoko toujours voilà to comme on a parlé to beta bien le solo événement ndenge le kaki mais ça va
wana bor na sima isimbi voilà bomona kaka nena lobaki mo ezonginga kitoko nazoluka lolenge moko na ko expliquer bino par rapport à lisolo yango normalement to bana parcours na Londres Frankfurt na Allemagne to beti Luanda na Luanda na koma kina Luanda événement elekaki makasi alors sengenke nakende maboko pamba mais bapesa yanga billet na ngai passeport ezaki pa na ngai na kodi na nga mokongo ezaki pa na ngai nakendaki à l'après na zongi na sali 3 jours après 3 jours batindi email babengi sur na téléphone tout ya sikoyo to ko se présenter pour na belle affaire mais nakoma palin nakobetela bino lisolo na ebandeli kino na suka ya lelo voilà toujours réflexion zomona nazwi esengo mpona nazwi bamal esenga efona bimisa mbongo aparti ya Luanda nabimisaki so abina bimisaki lokuta grand frère na ngai oyo nazobeta CT mpe nazolobela kaka Kisalo Sébastien Tepa yende architecte ya Gayara famille na biso bimba vomangi pena yekaka ba petit pe bazoya mais ye pena grand frère pe mtabande idéologie wa fandisa na mboka Luanda province comme Angola pardon so na bi Luanda lokuta Angola comme Luanda na libanda Luanda ba province tout à travers très fort pe li tolo banoboye a otutika ngai a ozonga samedi pona ko rejoindre ngai vio wana tika ngate pili viena ngai ya kati Kisalo Sébastien Tepa viena ngai wana wale kompese ba salam te mokota voilà ekoto eza mama na elengi nazolia ba pai on nzamba sali nazolia ba mapela on nzamba sali ba avoko nzamba nazolia biloko nzamba sali bandi kona na ese pe ka mo sete de do partager na futa ko ba ka mo na capital alobi mon frère olobi ke neto damarado na ma désordre na poto na sala ko na particularité to dama désordre nzoto na biso nzamba sala ngo eliaka biloko par rapport ndenge nzambe ya bomisila nzoto ngabi m'expliquer ngana no bien abi nzoto sirangula nzambe sa bimisa ba fruit na ba makaso esengeli biso tulia na epoko wana pona nzoto tse sengango sira elanga oke explication wana esalanga mama na président kuna komo landela yango pona ngana za ngwana ngani mawia na désordre eza na église eza na musulman eza na chopeza la wapi ngali tele se kota na désordre te fona zonga na no parler na raisonner ngo bien ce c'est qu'on raisonne alors na raisonner qui bien na landeli yango bien na mona ki asa na raison 100% nzamba sa nzoto yo na modeli na ye eza na tanga olia manga eza na tanga olia avocat eza na tanga komi nzamba ngo na boti so mona bikolo kute bungi nzamba bungi so mpona bike nzoto eza biso na mote mais na ndenge na biso ba nord kuna toliaka na désordre pona mondeli azo fitika mo biloko ba chimie belé to ko na ba marque belé ya biloko ole mo mbala moko ba avocat na biso kone za ka fo avocat donc on a un sentiment de avocat na série avocat ba bita biku do benda poso ko la côté ezokso musabe ozo ngo teta mo boro na ezo dindama o ma na ninga kidiba be mona mona pasi on pa na mini ko la fo ngilo mona lindo kia comme inde konanga Afrique to za béni Afrique eza mama na vrai Afrique eza kitoko pour les capoto mais eloko ezaka na avantage nde poto ba avantage eza ebele traitement na poto kitoko sécurité ezalaka ba avantage ba misala pe bato majorité ya bato basalaka ba désavantage eza na Afrique ba avantage eza ebele na poto pour na vivre mais na ndenge pena ya idéologie qui a vivre à l'aise pe tant pena bien les Afrique mutako sote so kaka l'état fongoli motema saleli biso ndenge ba osana Burkina Faso na président Ibrahim Traoré ndeko na biso to ngako to nga vraiment ndena zalia mbango na ozonga kutoyo na fani vraiment pesa ke idéologie na nanu na ngaya zolanda voilà comme ndeko na ngai parcours à voyage na ngai ngwana bomoni alors lelo na eko to solo na bino mais biti na ngai zaye pona ko expliquer bino ka
voyage na biso elekaki bien mais nasalingaka le na kiti ke bakolo eza te nasi yo mpe sosi esalama yo oyebi ndenge ezalaka mais soki na esalamaka te mon frère ezalanaka mwa mpe menace mpena na sentiment ya place yo komeli talaka ki yo poni baforme tout bafere to etikali osanti ndenge nini voilà mais ezoleka bien tozokontinue bien mo eza kitoko kanisa encore wana tokokutana na bavideo ekola na mbala nsima.